Amoureux de bébé Chimbombo officiel, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Alors, sans plus tarder, on a chez la bino nano. Na habité na benga EVF, na benga ex moisi. Il y a Janify, boy, tout ça toujours na matanga. Toujours continuer kolobela kaka. Oeza news, il y a matanga. Il y a Janify. Ouais, en tout cas, batuming bazotuna autopsie ebiminini. Déjà, Bisaki azaki au courant que Azana a insuffisance rénale. Qui ont déjà 2 ans en avant, Bisaki déjà que non, on a moins de chances à revivre. Bisaki bobi que na poto ba bomba na bangote, Bisaka batu vérité. Ils ont dit que au Congo, vous avez maladie, docteur Abombi, mais attends na Congo pe mikolo ba comment na bango ebisa mutu vérité, c'est mieux ebisa mutu vérité aye ba déjà. Donc à combien comme là ba ndembi sangisa et surtout mikolo tout le monde a commis docteur na internet, surtout médecine traditionnelle. Na combien comme là ba quel jour à kofaki, ba kutaki na nzungu ya ndembi do ba ndeko mela, bimela wana pesa na on a ba dose té. Alors, akufaki na insuffisance rénale à part souci, mais na biloko wana pe nane ba annonçaki que vous avez moins de chances à revivre et puis sangena ma moi si nion soit neza mixé et puis si à tout la lobby pe abandaki pe comme la whisky mingi. Vous voyez que non, vous avez un problème à cœur, vous avez une insuffisance rénale, vous avez ça suba whisky, aux yeux souci au sangisi, en tout cas nion soit né au sala bombe et au sala vraiment bombe. Alors, sans plus tarder, ngai nazo che la bino information onga nazui yango wana. Alors no che la bino mao oazali moi si na ba botana ye en tout cas batuming bazolo ba mao alati souci wana lokola yende moi si légitime ya Jani. Alors une vidéo déjà bo mona na che la bino son alors batuming balobi que non la façon mao azolela il fallait la brinda lela parce qu'il y a za ba fa ne pe ba anebele. Alors, d'après moi, concernant question alors sans plus tarder mes amours, et lokoyo, c'est très important. Et puis on se retrouve tout juste après. Let's go, suivons ensemble. Je suis sans voix. Je n'ai pas de problème avec Mao qui veut et j'appelle respectueusement Maman qui parce que l'autre, c'est une sœur Chaîne. Je n'ai pas de problème avec eux. Comme vous ne pas de problème, on n'a pas eu à discuter ça fait 16 ans jusque-là. Ça fait 16 ans. Je suis pas mal. Je n'ai pas d'autres enfants. Les gens de ce que je téléphone. Bon, avant de balayer ça. La déjà fait non. Et c'est la première fois fait depuis la yépa et c'est par rapport au respect à la mémoire de cet homme. Mariage au religieux, ma photo, il y a tant de photos même, donc voilà. Je ne sais pas, la Tivoile, expliquer Bissouani, Zaki n'a commis ni so akufi tomona kali kwa mutango asa na bomoi toko fingi nde tolingi toko bandenga nini nde tolingi Jani certes a posé ba acte mabe de son vivant mais c'était un bon père nazaki papa malade parce que le outil Jani akufi akufi parce que le papa malade azongaki pona ko batela bana azonga ko batela bana elo bomu Jani ngwa
C'est important. Alors souci ya bana nda Souci ya bana ndeni. Ndenge mukanda te. Souci ya bana kende ko ngana ba mukanda te ba na omitise mama ba pote. Na na Kinshasa na ba pinga na kina. Mboka basana na nyata. Et puis loke banoko tanga tondire ba bivazi na bango wana ra. Oka ba bluka boye. Umna ka soki ndi ba pompe ke ezana. Donc pour dire que nous apprenons à te na yeba ngonga moko pa massive moliso yé moko le même jour mariage na téléphone na benga mon téléphone avant vraiment la version na yo avant libala salim na libala déjà plein libala je crois ba 2 heures nga na benga OK pour te on a mon ka numéro pour benga pour lo bani non et ça la première fois en fait depuis na yeba que à comme 2 heures du matin jana zonga. OK. Nzala na zemi ya 4 mona ok 5. Ya mona nga kufa. Tant na bana ndo réfléchir moi muke. Après mécanicien na single na téléphone alala pour na téléphone na koti. Na tali message na tali ngadi ya donc c'est que bana ne rete c'est que ça les moni na bité na benga na sola. Na yo kaka soki azana makeli la libala oyemo jani mo bano leka na bengi leka jani Laura za na États-Unis siko mona mama lekini ayambinga makeli le musique na kasi mbamo na bengi mama Sylvie na oki même musique na sone mama ndeni ne tobali to se ayeba pe mutu te to na fête et tout ayeba singa ta ko pasenga jana souhaiter a passer ngai ni atune befa yo bali c'était comme ça. OK. Déjà du passé, je te dis parce que na bato mon aka Jani mabe je dis ça, je crois ça mbala souka na le canal ba kama Jani parce que Jani n'est plus. Et puis na lo ba on autorisation ya mobali na nga moko. Alobi na nga il faut si ceux qui interveillent ne dit rien na lo ba. OK. Mais na mona siko ndenge mambango kina ndinga Jani siko diable moko bo. Ni bali belé baza ba mambo mabe makasi ko quand même Jani. Si. Je le dis parce que on m'a permis de dire ça. Ndina lela ki tonde na olela. Na olela na mabe na malamu, na olela na mwana tiki biso na kati. Juste pour que ba kundae na tika la pepele. Voilà. Pour mutu ko pexani ti mutu neti ko la neti mutu ja. Unko Jani bo sanke na lela ete. Be na ndinga mabete me ata bino mo. Faut za neti bo o fo mutu neti sa te. Na kati kutu mutu mo kufa nika bobo yebi ekute o mona ki kaka me oleli o ki mao. Bat ba confondre makambo te. Voilà. Mais est-ce que vous avez suspecté déjà auparavant par rapport à maman Sylvie Libala, Kolande la paix, moi comment vous bimaké moi si moi à la côte à la peine à faille. En fait, n'importe. Donc vous avez suspecté auparavant na Kolande la moi suivi ni dans moi si Kolande la mon bali naé surtout que une star voilà. Ngasko nzamba sala na ndenge nanga. Ngai le coutanyo sa mobile oyebisanga ils ont affecté par là. OK. Peu importe star ou pas star vinae au moins le coutan on a ça la bien. OK. Pour peut-être ça ça affecté te maondo moni bonazana moi si mo kala comme le Stevie Moliso agena na kisangani azongi na obale ma msenge shokinga. Nazana zem peut-être ngelu kanga mabe. Asala wan kulisi metan na tourner explication pesenge zeka ngana ye. Na mona ko normal. En fait le coutan na seprana ngana. Ndenge na ngana jama kamnanga alo bani sokolo bananga le couteau veut tali donc ngana yoika oye bina mnoni ateza le couteau pa na ngeza frère na ki olandi ya mobile nga kenda ki azonga ki bamona ke na mwasi mo nesinge tala kanga ngana kipra yanga ake sa ba vine tanga oza pa nga azanga na osali wono sunga na ko sali pa na yango mon tanga kenda ki poto akasali 1 mois kamana nga CV amunda la témoin ana point noir. Tout ça un jour a benganga bana 27 23 ans aolela abando senganga pardon mukola kokisa 1 mois na poto. OK. Abando zala ndinga tindenga kufi bando za soki avandi akanisi kambo toucher abenga senga pardon aolela bazo reconnaître que ça aolela ça mabe si ko façon ngata muto sali mabe monke mutango a réagi ni na mabe na yote ba di il faut ça on la yomo ngana kola ndia via mobile te asali boake boazon si boté pona nga
vérité bana lo banga ezai ka vini. Voilà. Mais avant qu'il a voyagé, est-ce que vous avez temps à solo la top vous avez qu'à na bolingo na nous bien qu'il a balaki? Non non, tozalaki na bolingo non parce que na koma naza déjà mobile nanga. Te nabi lors il y a voyage na ye. Est-ce que bolingo ngo ezalaki kaka azo kabola bino de part et d'autre? Non. C'était juste après les mariages. Mariage les ara les 13 sur na bossa nité. Na baton na je crois ba 4 buto ke ba 5 tongo etana. Azonga janda. Et puis na ndenga zonga na ndenga kenda poto a découcher. Ah bon? A découcher. Mais est-ce que vous avez un problème vous avez na libala mobala bini? Et le veut que le côté à Bali non problème. Vous avez moi querelle mon côté querelle mon côté. Comment izalate déjà nga de nature nazalaka problématique. OK. Nga na ba solo la. Siko naza motema tema munene na bi ko digérer ba problème nanga. Tozana problème côté koyoka ngo lelo ke babanda na moliso kala. Donc aza moi simo bazani kala. Tango bazongani bamoni kifo balana. Basali baponi chemin na bo. Ngi déranger ngati. Voilà. Yeah. Maloba suka pa fai tango azokenda. Ezaka nini? Avant que moi na ye ya moi sur ozaki na ya kufa. Maloba na yo est-ce que bana ko banga pété kenda keboye na zangi jani fai parce que yebi ke mobile no na moi système azapesta voilà. Kobanga déjà na déjà bat babanga avant makamti. Na ba ko affronter makambo. Na ba propos na lobaka. Et puis ce makambo na nga na BPC retouche assume mes responsabilités. OK. Et là na yebaka ke jour o ya longwe ezaka mardi. Ab manda ba ke kota maki na ba esobe na banani. Tant ba ke tant bazo kende papa e 10 kilo moto amema ba on auditeur na. OK. Abenga bi maman papa il faut ba kota maki na lingwala na flat na ye. Et puis pour voyager jeudi. OK. Il n'y a pas de problème. Et c'est que wana mwana zaka azana ba 43 jours. Tant abenga samedi le dimanche fa ebisinga to mema mwana l'église ba pambola ye. Na mbinza pigeon et pas prophète Gary Kenge. Ah aigle. Et pas prophète Gary Kenge ba bénir mwana. Ponga na ke. OK. Dimanche to église biso mibale. Ami mwana nde ezalaka ba bénir mwana. Et le mardi il y a qui kota maki. Jeudi ba kei. Samedi mwana beli. Samedi okuna mwana kufi. Samedi mwana beli. Samedi okuna mwana kufi. Na ba ke lo moko tango azobima azolinga bima na ndako ba valise bimi. Asanga bi gifuli. Nake lukafi. Poto eza eloko yo artiste ni swaluka. OK. Loko les hommes nake na bunda un jour. Non ça nyonso bolanda. Anzala la na mbeto. Et merci ala na berceau. La chambre. Ob mananda ko je crois 23 ans. Non, l'été. Désolé. Asimbi nga na maboko. Abinanga zama kasi. Na oyaka to mona. OK. Abimi na chambre, afungole nga bima na benge befai. Atelemi abaluka talinga. OK. Esinga givule batila bana.
Ambinga. Wana kitambo. Te want to sa banda na sumbi. Ok. Ambinga. Baka yao. Ambinga alobina nga. Tomona nga na yesenga bi oza sio ke to kutana nde to oza si to mona na biso kate nde to za babi mamni olobana nga to mona te bo to kende wa ok nesi na mona kwa to mona na te sans effet na yo sambelo ba mo bon ambinga wa yom to ebisi ambinga na bino ok boye ola musa nzete abina sina la kakiye avalala e na vana ngine libanda tango yozaki na salon na la kakiye eralale nzama batela bino abimi tana be olaki andita azongaki amenie apese biso azongisi ambe azupe bébé anjo kosaka andolo bana ye sikala bien kotu. J'espère que Bolandi, Tolandi d'abino ensemble, bandeko. Na Fanti, Nathalie, n'a aucune douleur. Franchement. N'a aucune passe. Mais nelo comme on a kangi, na kamumawa lobby, avant Jani Akende. Aibisie, na mo lusuto omona nakati. Na moni, to komona naka lisusu te. Alobaki yango ndenge nini, alobaki yango par émotion, alobaki yango ka tika loba parce que voyage bobembo, oui, ezali liwa te mais voyage nyonso, ezala bato musu pe bazonga te. Ezala mutu musu kande omoni wana so bokabwani, o tika lo moni so na vite. Mawa loba liloba wana. Na be mission moko to mona awa. Po awa to landi na mission awa mawa lobi. Mawa lobi en tout cas zaka suna problème na ete bakabona bakenda na ndenga bien. Bakabona ka bien. Mais na mission moko ya lekechu batuna nani ya blessa o makasi na vie. Aba eza Jani. Cela veut dire muta blessa o mais pas swana te sila et sila vraiment te. Franchement, ça se voit. Mao malgré azana mobali. Mais bolingwa Jani, non, ça se voit que bolingwa Jani, ane mona mibali alinga na simate. Bolingwa eza belé mezaka moko. Et comme il a binoté, eza na mutu moko na vie, olinga ye makasi koleka ba relation nyonso na vie. Ne comme il a binoté, peut-être azaka ex moko boy. À moins que olinga mobali o akolongolo makanisi ya ex wana. Eza bato musu baza bongo, eza bato musu pe atika olinga ex te bien azalanera na mutu. Mais eza na mutu mususu a malgré abala, mais azaka na mobali moko boya lingaka to mwasi moko boya ko rekete mwasi nanga na zalaka na ye, mais azana mwasi na ndako to na mobali na ndako. Mao amona na aza mutu azaba jara bato yo bazaka maloba moko eza mabe. Dans le sens que soki abi alobelo likambo to alakelo mabe to alobano likambo ekokisama. Ça se voit. Ya liboso na vidéo on a choché la bino alobi avant ngai on a retenir kaka yango wana. Alobi avant bakabwana. Jene biseke botika malamu boy na boy. Yema wa alobi na mo le roi to mona na lisusu te est-ce que biso 4 boto ko mona na? Jinabi yoza maloba lo roi ndoki bwendeni. To mona te kwa. Jani a considéré maloba wana te yepona ya monyoka normal. Mais boye bake il y a de parole, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Omoni maloba mokilo yo esaba na liloba. Omoni kana nzela maloba nde to loba boye. Oko changer vie na yo, oko bebisa vie, oko bongisa vie. Ma vie mususu ba vie beba likolo ni la puissance de la parole. Eza mutu moko loba ka liloba moko
vie et beba. Ma parole prononcée. Il faut tout ça la attention. Oroye bandenge nini ki bilakeli mabe o mao alakela. Ils ont faire partie de la destruction. Il y a Jani. To matato kita, c'est la vérité. Oko retirer oko limbisa. Mais conséquence dernière foot yango. Parce que mission tout le monde na télévision. Tout le monde na les réseaux sociaux. Comment mao albijani akende. Total asoki abonga. Ça fait mal. Blessure wana et ça la passe. Au tikinga mwasi na yo, au préféré au bimana na petit nangai, petite nangai. Ça fait mal. Toza basi. Moi si moi otako supporter trahison ya modèle wana. Au petit ado ya nandaku. Andeko lia fufu. Lelo komi na ye. Et ça la passe biso nyonso nga na miche la place à mao. Siko abimi saki maloba wana na douleur. Na passe saki na raison. Mais lelo maloba wana il faut koyeba maloba wana ezala ki ne fait. Poza mama mwana na ye atika mama ya bana ne mwana moko kuta kufa atika na mwana moko azaka mama bana na ye abimisa makila atika pe obala ete ba passa ba temps ya souffrance ensemble. Siko era lobi maloba automatiquement et ozoyer automatiquement. Franchement, non qu'il est passé. Non qu'il est passé. Mao azadjana ma relation nae na mobile nae. Il fait sa vie, mais aol le lai étant que maman, papa mwana. To mata to kita. Omoni mao alingane mibali. Mais bolingwa jani ezaka kama mato tika. Ata denga kufibwe. Ao tika lo linga mobile lo kwa jani ti. Parce que au moins ça elobeli na ye na la façon azolela muto sala yo mabe. Mais façon zolela ya tika baboya na bakabwana jenya sala vie na ye pa sala vie na ye men au moins mutu moko o kontaka na motema donc bolingo ze lo mona non na so mona mo ko expliquer binoti et ça bolingo mususu o linga mutu ana mort bolingo za ka moko et na mutu moko o kolinga ye vie na mo bima ato yo ki abali non bo mona te eza mutu mususu abali na ye mais azongela ka mwasi na ya kala wana bazali ha atobele bazali ngana yebe za na tonton mo bazaka na chéri na ye na kala na ebite na comprendre te bakabwana abala na ye abota bana pe bakoli mais azongela ka likangu na kala dans likangu c'est trop dur mais moi si na ya kala mais abala été la fille peut tellement côté pa kenda yepe libala et simba te ala tika la femme seule sur tonton wana marié akoma na ye ko bimaka na likangu wana moi si na kala mais akoma sko likangu po abala baza menti le ce que le bani et ça a passé et ça yon ba tonton bah c'est pas seulement les tontons biso nyonso na basi na mibale tout ça là que fort na bolingo kozoki sa muninga te au moins si ça ne marche pas il faut ça mutu vérité mindele baza bongo soki simbate awe bisoke et simbate na lingo lisusu te s'il te plaît toi arrêter. Je sais que ça fait mal mais au eza bilo mususu tu peux le maîtriser dès le début. Et c'est tout kabwana. Mais eza la mutu mususu ozo nourrir rien espoir. Obi ke mobile on a lingi na ngayete mo chine kambo. Mabe. Moi si on a lingi na ngayete na olie ka bambo mabe. Tout se paye ici bas. Ngana beza la mutu Azine la moi simbo akomaka. Le 25 janvier 2024 na Tindimbo. Le 2 février na Tindimbo. Azan na baliste bambon nyonso tindela moi si la vie. Je vois comment rappeler. Obi mbon dans na tindela banda to balana. Et banda na lingayo eza autant. Na tindela mbon 3 fois. Jour boy na herbe na tindela. Aota ana baliste. Na bi bato baza Maman Jani, oh, ça fait mal. Mais comme il faut apprendre, bah, comédien et belé, c'est pas seulement les comédiens, tous les hommes.
Moi c'est spécial dans mon kilo azalaraté. Moi si basi nyonso bas moi si nyonso za moi si. Mais za na basi oyo bakata bango mitu ba sardine bazali mais mutu nyonso za moi si. Tout peut s'arranger. Yo peut-être otika bi natika ye kuna nde aza bien te. Oyo ozo kende wana peut-être aza le plus pur. Oyo bangata quelques années plus tard. Et surtout sur aux chances aux moi si moi bien. Ngana moni apparemment bino mibali bolingaka okutana moi si moi bien te. So okutana moi si moi zo lengela yo, au respecter yo. Mibali balingaka bongo te. Ba tonton. Donc bino musana na bino ozwaka moi so zo maltraiter yo, au salo boye. That's woman de yo kolinga. Mais si vous moi si moi au respecter yo, au lengela yo, au servir yo bien. Moi si moi boy, donc au zo lo wa amina dans l'amour c'est comme ça. Tozaka moi c'est mon batte tozape ba mi a mon abengo vie a vie dans la position. Mo petoke peto besi pe ba de vie na ngai. Mo petoke to sel mambolo wa yana lekite wa vie na nga. Mon pe bébé, mon amour, papa, mon mari, mon fiancé. C'est ça bon. Tout ça là, moi, c'est mon bateau, ça peut être mon camarade. Ami n'a rien intime, n'a pas l'homme n'a rien biso. Mon beau tonga together. So koute na mobile bien, eza biso basi. Maman. Okuta ni na mobile bien fanda. Surtout biso basi. Yaya to fanda. Ozana muto bien, yaya fanda. Ngana bakaya, oma mobile. Mobali atako azam mabe ndenge nini soko lobi maîtriser mobali na yo o manipuler te mais o maîtriser ye o asa mobola mobali alinga te asa boye be asa mobola basi yaya so lobi o maîtriser ye azonga mobali malamu ako changer degré ou de force votre nanga comment par la prière eloko mususu te eloko mususu olotika yo kabona na ye mobali mabe to mwasi mabe place yo ke ne mwasi zuya malamu ke bana bomba retardement mutu musu omone malamu lelo 10 ans plus tard o reconnaître été omoni Janifa ya atika ki mayo soki mao sorry for that mao akenda ki ya akie poto akie koluka akie kuna la brune peut on dirait ange du ténèbre ombre on bat musu bazaka ombre démon moko surveillance au landelo akenda ki boya zongi boy ye pa ke na poto kuna bake kutana pona ye amona ki mao ekisa la brune asa mie ki mao lelo to betali soloni peut-être ce qui mao azara na poto na place la brune wana ezara ne mao ana poto wana mais lelo dans la histoire mususu yango mwasi nyonso za mwasi akobala te mobali nyonso za mobali akobala te mutu ba komenga na commentaire alobi yebisanga pesanga verset biblique nini elobi ke mwasi nyonso za mwasi akobala te papa natali kabwe nabi soki nabi na ndokoma et ozwanga ba page ebele pour fona expliquer mwasi mususu obali azali cercueil ouvert mobali mususu aza tombeau ouvert blanchi omona tombeau ya pembe mwasi mususu obali oyo amemi yo na kunda amemi yo malheur na vie surtout bino batonto bolanda kaka olandika mwasi kande na che basili na ngabwe mwasi nga che sila misu kitoko ama bundi asa longi bule asa boye olandi no kabo que tombeau cercueil ouvert na binga ite ezaka exemple na pesi na mwasi malamu na loba ngo je suis fier de moi-même na mwasi malamu pona mobali nanga
na 20 ans nango parce que na miyebi na mwasi malamu na osala tout mobali nanga ataza mokuse ataza mulai ataza koka ataza libumu nene ataza akonda ataza soki ndenge nini ye wana nde il faut na luka na komisa ye spécial comme moi je veux il faut luka na protéger physiquement et spirituellement par la prière soka changer te non ta non ah azara boy t'a changé pourquoi te c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas na ko luka na yeba te na lobate na lobate na bombi na lobate on est à ce qu'il y a na lobate boyiba cela veut dire maman moto oza na ye wana garde ye mobali oza na ye wana garde ye to papa mwasi oza na ye wana peut-être aza mwasi nzamba tie pembeni na yo okende libanda kuna oke osouffrir pamba okoma osimba motu si je savais s'il vous plaît omoni sikoyo ya jani l'insuffisance rénale azalaki nango wana nyonso maladie ana eye nyonso wana pourquoi eza na ba mauvais sort faut koyeba ngo eza maladie mosusu eza naturel te eza maladie mosusu eza ba mauvais sort eza ba mauvais sort et puis de na ndenge anomela basanga na babe asalaki par-ci par-là au-delà de tout akufi déjà toza soki eloko tokoloba te que son âme repose en paix nzambe alimbisi na mabe asala bato na mokili oyo important akundama na kimia bapapa you must be wise bozala clever yo ozolanda mwasi ana aza libanda aza spécial te olanda apparence physique mais na kati na ye okomone lelo bien mais 10 années plus tard okota ser ye nde moto akocumu lelo vuma libulu okokota mama pe yeba kobatela moto oza na ye na ndako papa s'il vous plaît pona poto na bino wana il y a de choses eza ba masolo mosusu émission mo ko na sala ya masolo eza masolo mosusu ko yoki otalobi ofungoli na munoko ya solo il y a de choses merci je suis pratiquement à la fin j'espère que beaucoup maonda lobby mao asenga ya jani asenga pardon à chaque fois eloko on arrêté nabi alobi à chaque fois ce qui a eu problème abenga mao pardon donc cela veut dire comprenant que mabe o asala mao des amabe majeur mao next time tala maloba nyo koloba peut-être pe maloba na yo ndongo lakela mabe wana yango comme ça ya jani abela trouble akoma trouble akoma liboma physiquement te liboma na moto akoma osala makambo moko boye ya na nzela te retirer maloba na pe senga nzambe bolimbisi lelo ata jani akufi boye maloba mao eza pe du nombre parmi eloko ebomi ya jani bokanga eloko nga na yebisa bino po moka lobi ona muno. Merci beaucoup, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.